po ye aza ministre, ex-ministre ya Kabila. Ye aza député, na mwasi na ye député. Toyebi te soki basomba lupango epai ya nani, soki epai ya nani. Nga naza mutu ya quartier. Na numéro 21 avenue Radio Bovan, commune ya Lingwala, sima ya palais du peuple. Papa oyo a dégarpir ba locataire na mama oyo na bana na ye. Bana balali libanda. Sikoyo ye lelo ye na camion a kotisa biloko alors qu'ils avaient procès. Batikala komona ye na vie na ye te. Tato pe atikala komona bakolo lupango ata mukolo moko te. Toyebi bisika nini asombaki lupango te. Ake procès kutu te. Azoloba ke lupango eza ya ye asombaki na ba propriétaire. Mais mikanda original eza epa ya mukolo ndako. Mama na papoyo. Kombo ya maman na mobali na inde za na mikanda. Mais tozo comprendre le côté yendeng aza député. Aza député yena ba soda ba dégarpir ba nyati bana mamoyo po bazo revendiquer droit. Papa Fachi. État de droit et kosalema mukolo nini. Les épreuves de force continuent. Les épreuves de force continuent. Les policiers sont là en train de malmener les enfants qui ont passé une nuit dehors. Voici la famille. Voici la famille. Ouais, je dépends. Natangu ya kabila ta kabila tola bikabila zaka mabe bali ba motore biso lupango yo tozo ngombongo na tisa baba na kai ayebite baba na kai na ngata samba ala samba onda ngina bana na yebi noko akina bana na yebi noko bana ya motore biso baba bomanga ilelo il fallait acte de vente de eloko ya liboso esalamaka. Deuxième tozi mikanda topesi asambisaka biso tomona acte de vente na biso tosaleli ye te na signature ya mobali na ngai te.